Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ah, verdict ekwei. Ilo to bande ko banga ikomi. Nga personnellement, ilo na bande ko banga ikomi. Bande ko banga mwana ya Barcelone. Mais malgré ko banga nanga, malgré makambo ikomi, makambo mususu o tozo banga wana iza kaka. Makamni ona obanga wana iza makambo obotu la Barcelone mwana. Dwabi dosi wana iza kaka. Lobi na saki émission na ngai na lobaki soki eza ya solo ki babotuli Barcelone mukanda malamu soki eza ya solo te akoleka ndenge alekaka tour ya liboso ntango balobaki ke azwaki passeport français te ezalaki en fait visa ya une année. Bon, peut-être parce que makambo eza nano un peu moi likolo peut-être akozongelango. Mais quand on a tourné question bon, nese bino ke nga pa na za na mutu na nga penda informa nga vraiment. Na bakisi mutu mususu ba bengi nga lelo na tongo. Abine la chou na landi émission na o. Modèle uzo lobila na pasi na mawa. Mais ndenge na lobilo ka ki makambo yo eza esolo. Nga la tuni yo oyebinde ni kiza esolo po yo oza Barcelone te. Alobi boye soki yo moko fungoli porte ya ndako na po bato bakota baosani bakota bakobanda ko creuser ti place e fallait bakoma te. Congolais bato balobaki soko pesi ye 10 mètres ye moko akokoma ti na 20 na 30 na 50 au cas contraire pe aobimiso pe bisiko ozali ya koti. La preuve ane ke tomonaka bato mususu balongolisa bato na baninga mususu misala pona nini ya salaka deja place wana amemi ndeko mususu place wana ndeko mususu aye abandi kosala songisongi ti balongoli mutu amema ye na musala ye pa remplacer. Donc c'est impossible te po ba administration ba publication makamba ba rendez-vous surtout yaza mutu asika etu et alobi Barcelone masolo kaka bato ya kenda kobetela masolo wana ni la shuba lingi ete ni la shuba lingi Barcelone te. Il faut mona ndenge bato bazo sepela Barcelone mama likambo yo ngai na loba yango toujours nga ni la shu soki mutu ye moko te mutabete nga lisolo na pesaka ye bénéfice ti doute. A moi ke mutu anga kufa to yo panda sangwa liwa ki akufi wana tebi ki akufi. Mais soki ye te mutu concerné a likambo te mutabete nga lisolo e ke eza na mutu mususu ndabete nga lisolo na pesaka na mutu wana bénéfice du doute. Azala non na moi bénéfice mo ya doute moko boye que non vraiment un peu de doute quoi que cette histoire ils appellent Lukuta parce que vérité à likambo jusqu'au fin fond concernant likambo kanda ye barango. Mais tant que silence radio ezalaka na place au début que silence ezalati ndeto confirma ki makambo wana ezalaka ya solo neti makambo soki en tout cas Barcelone a réagi au te wana eza solo makasi. Mais n'empêche que tant on a vu matière na ya kolobela ngo parce que bato ebele bazoyekola bakoyekola bakolene koyekola voilà bakoyekola bazwa ba leçon à partir ya histoire o nazobeta oyo. Nalandaki émission moko boye pandeko na biso pe ka ba youtubeuse oyo alobaki ki akosaki ke Barcelone azwaki mukanda partir à Congo tete tango babengi nga lelo na tongo bandi ko expliquer ngai ndenge dossier ezalaki ti baya kobotola mwana ya Barcelone mukanda nationalité en plus nationalité na obetela bino vraiment
lisolo ezalaki presque ata ba 40 minutes na osenga bino bozala na mwa patience nabeta yango bien na explique yango très bien ndenge procédure oyo elekanaki. Je rappelle que moto abetaki lisolo eza bato baparticipaki na COP yango. Congolais ata bosene COP ndenge nini soki alobi ateka akoteka yo Congo tolingani te. Mais avant nabeta lisolo ya Barcelone naobeta na témoignage ya moto abenga lelo alobi Nela Chou merci namoni osali émission opesi Barcelone baconseil ebele na kimia nyonso donc ozalaki tellement posé eloko atirenge epano eza douceur na oloba tellement posé nabi ngai olobaka na ngaka bongo so oza na besoin koganga anga ka bongo te me nalobaka kimia alobi ngai nasali 7 ans na poto nazwi mokanda na 2023 pendant mes 7 ans na souffrir osakana te papa mwana na nga azalaki français mais po bapesa ngai tellement que biso noir tosi tobebisa système yango ya déclaration na souffraki makasi. Barcelone aza na chance makasi siko bato lokwa bajar na nga oyo baza combien na France que afin na France 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans azwi mokanda te amona Barcelone abanda koloba abanda kofinga bato apoto baza na bamababe alobi pendant période wana na banda ya kosouffrir mbongo ya mwana ebanda ya kobima parce que mwana azalaki française mais na banda ya kosoutenir bato ya théâtre mingi wana nga nazolala na bafoyer okia alobi okia bandako babenga wana obengi mpo olala butu moko etu Barcelone afinge bamama poto baboko ekauka tosala bamama poto batikala ye na kanda na ye makambo nyonso ezokoma oyo eza conséquence ya monoko ya Barcelone bato balelaki elino me bato oyo basali ke balandela dossier wana tie koma na niveau oyo eza kaka bato baparticipaki na Barcelone na likambo wana alobi mituna sikoyo ngai nayebi makambo ndenge nini nga alobi vraiment yo yebi yango ndenge na bifesiko mituna parce que communauté congolaise eza communauté moko malamu te abeteli nga lisolo alobi Barcelone na mobali na ye balingaki te ndenge mobali nazaka na poto ana mokanda te Barcelone pa ya aza na mokanda te po Barcelone na maniveau ya Congo kuna azalaki na baposibilité na ebele ya kozwa quand même visa ya France na babien oyo aza nango bambongo etu balingaki na ye te koya azala sans papier lokola mobali na ye nde baliaki COP baluki parent français moto moko aza na nationalité française alobi ndenge contrairement na États-Unis na Canada na France basalaka test ya ADN te yo kokende kaka odéclare mwana na yo olobi na apprendre existence moko ya mwana na ngai ça dépend ya ba année oyo ofanda na poto ça dépend na combien de fois yo ozonga Congo ocalculer selon ba âge au mwana koki kozala nango nde yo okende odéclare lokola ba français bazalaka na you solis na you sanguinus donc français par le sang un enfant mineur ata botami wapi aza français par le sang il suffit seulement qu'il va déclarer soki aza mineur ekoleka nango me bafutaki moto wana mbongo adéclare barka lokola mwana na ye esimbaki nango mpe passeport a barka ebimi lokola barka aza mineur il faut azala accompagné na
moto aza majeur tanga déclaraki Barca, je pense que a déclaraki pe Barcelone lokola mwasi na ye nde aki kosala ke Barcelone ayaki awa. Barcelone awa azalaki na ye na passeport français te, azalaki nde na visa kaka ya une année multiple entrée. Bapesaka bongo po avec le temps ekoma 5 ans ti ye pa okoma bien abisko ndenge azalaki ana ndenge abandai na ye kosala soki ye na ina na ye wana azwaki na ye mosala koti bafiche de paie alingi azwa mokanda 5 ans facilement mpenza mpo deja ndenge ya ye esimbaki nango bongo azalaki deja chansard koya poto na mokanda mbala moko bongo c'était vraiment très bien, surtout que mwana azalaki déclaré française et que esimbaki nango bapesaki mpe mwana passeport français. Sikoyo nga mpe natuni question nabi nga nayebi bakolongolo nationalité na baka moko eza lokola cas grave. Je ne vois pas eloko nini au Barcelone asali ya grave oyo bakolongola kobotola mwana wana nationalité kobotola ye mokanda wana parce que aza na ye mineur nde nakoki kosubir conséquence ya makambo minene bongo eza injuste. Nde abandi koexplike nga alobi tellement que bamama poto bakotelaki Barcelone balettre nga alobi est-ce que ezalaka n'importe qui kabwa koko ozalaka bwalamuki na ntongo alobi mama awa ekipaka te soki oki odepose déclaration na yo lettre na yo bato ebele barata mokanda apesi nga kutu exemple ya camarade na ye moko esalemelaki ebongo ye mpe azalaki na bana mibale mais deuxième mwana na ye azalaki mwana ya mobali oyo adeklaraki mwana te akosaki kaka mobali ke mwana aza ya ye mwana mobali lokwa azalaki na passeport français adeklare mwana ye croyant ke mwana wana azalaki ye mpona basalaka test ADN te batindaka test ADN soki suspicion ezali nini oyo paternité ekomi douteux nde wana bakotinda basala test ya ADN. Mais soki eza nango na niveau wana te ezalaka nango bongo te ezalaka nango na test ADN te mpona baza na baprotection na bango ya droit de l'homme. Alors camarade na ye wana esalemaki ndenge nini akoseli mobali wana ke mwana aza ya ye olia bomba secret ezalaka ye na nzambe nde na motema ke nango ti liwa abeteli camarade na ye soi-disant moto ya confiance ntango bazalaki bien na camarade na ye secret wana eyebanaki te me ntango baswani na camarade na ye wana ake kokotela camarade na ye mosusu lettre ke ye akosela mobali wana mwana wana eza ya mobali wana te ifo babotola mwana na mokanda aza moyibi nde mobali ayaki kokesone mwasi bastwanie tu motu oyo abandaka kokonvoke moto ya liboso ezalaka nanu mobali motu oyo mobali te me motu oyo ye apesi nationalité epai ya moninga nde bakonvokaki mobali wana boyaki kosambwisa mwasi wana alobi te wana aza mwana na ngai nakoki oya kosala baaventure te kina ya kodeklare mwana oyo aza ya ngai te mwana aza ya ngai nde juge ayaki kosenga test ADN mpona mwana wana ntango bakomi wana mwasi mpe lokola azalaki na baduti ti mwana ekokaki kozala ya mobali wana to mpe mobali mosusu me moni biso basi tozala mpe mitema mosusu amilobeli yake par chance ekoki mpo kozala mpe mwana mobali wana basali test ADN mwana mobali wana te nde mobali wana alobi nga na kanisaki lokola azalaki mwana nga seke mwana mwasi wana akosaki nga azalaki na mibali na ye mosusu babotolaki mwana wana nationalité
nde sikoyo ti lelo mwana nga tikala bongo peut-être soit akoki 18 ans soki alingi akoma indépendant nde bakopesa ye siko ka ya Barcelone eza mpe ka similaire na lisolo oyo nauti kobetela bino oyo eza nango différent te c'est la même chose ntango nungunungu ekoti Barcelone azwi balettre ebele eza mutu moko te mutu mibale te bato ebele eza kutu bato mosusu bazala kolekaleka na bachaîne mosusu baoloba to ngai eza na mutu wana namonaki na TikTok nga moko mutu abetenge esolo te mutu mpenza azolobaki nako make sure que Barcelone babotole mokanda wana toyeba nano ezalaka te to ti bato baya kocreze na vie ya Barcelone ye moko nde mutu aluki yango nde bakonvokaki mutu oyo apesaki Barca mokanda malgré aliaki mbongo siko mutu wana loko ayebi procédure ndenge elekaka na France kuna ye alobi o nakanisaki ke azali mwana na ngai po mwasi alobeli ye ngaki aza mwana na ngai po abangaki na ye aya koinsiste bakende kosala bateste ba ADN ozomona po baso teste ADN bimisu moko mutu wana mpe ozala na problème po bainsistaki vraiment nalobi ok soki ke bolobi ke ngai napesi mutu mokanda oyo aza mwana na nga te bokesione nanu mwasi bien na boyi tokende na bateste ba ADN wana mpona koevite tokóma ti mosika botia nanu mokanda na ye pose comme ça soki na réfléchir bien nde na kosenga bosala teste ya ADN me mutu wana ayebaki neke Barca aza mwana na ye te aboyaki ne kaka koinsiste mpo ekomi dute batémoin baleki ebele batémoin baleki ebele oyo bayaki kofunda Barcelone nde verdict ekotombe ke babotoli nanu Barca mokanda nanu donc avant babotola Barcelone bandaki nanu na Barca po Barca nde mutu apesaki Barcelone mokanda inane eza Barca donc Barca ndenge aza wana aza sans papier sikoyo bakomi ba sans papier bango nyonso Barcelone mobali na ye na mwana soki eza ya solo naza koinsiste kaka mpo nalobaki yango ke mutu soki ye mo te mutu abeteli nga lisolo napesaka ye bénéfice du doute azalaka na mwa bénéfice ya doute na ye ke to vérité ya likambo ye moka nde mutu akoki koyeba me 100% mpenza ya likambo eza te tokokoma ata tino na 9 me 1% totikeli koyo likambo ye moko nga nazalaka na nga bongo nde mpo na bamesure ya baenquête en attendant balobi mokanda wana ekita nanu mpo mutu mpe apesaki Barca mpe mokanda ye mpe azobanga kota na baproblème voilà et surtout ke baloi ebele ya France bachange yango mpo na baétranger nde mutu anga azokontinue alobi Barca ndenge aza wana tika peut-être ba 18 ans et Barcelone ndenge abwakaki ngunda te ayaki deja na système wana azwaki mokanda na nsima mwana ekomi mpe mwa pasi mpo abwaka ngunda kana ye eza vraiment compliqué à moins que aluka mwana oyo aza na zemi wana oyo wana ya zemi aluka mutu mosusu me ndenge dossier na ye eza ke basi bakangi ye mpona fraude ke papa mosusu nde adeklaraki mwana wana kuna eske ekoleka ye kuta alobi Barcelone alongwa na ye na France akende ata bapays mosusu européen me France te po ekomi mpasi bakosala ata ba 10 ans ba 15 ans ti bakende kozwa mokanda amoi ke zemo aza nango esimba ke baluki mutu adeklare mwana wana po ye azwa mokanda na nsima mwana neti ya inane par conséquent aopesa mpe Barca mpe azonga na mokanda na nsima ya Barcelone me mama mutu anga regrete alobi
ndenge Barcelone azalaki wana soki azwaki mokanda na nsima ya Barca elingi ezala plus facile mpo apesa RK mokanda na nsima mwana oyo azali ye nde moto alingi apesa RK mokanda mpo lokola ye azobota mwana alingi apesa adeklare mwana alobi ke papa ya mwana ye wana RK alingaki azwa mokanda na nsima mwana esikoyo na ndenge makambo ekomi boye ekomi très compliqué donc dossier bref dossier ya Barcelone na poto ebebi vraiment ya kobeba ebebi ya kobeba na bino moke na sujet ya Barcelone normalement kutu ifaki nasala yango émission kobima me namonaka importance nango te alobi aconfirme alobi Luna aza na zemi ya solo bon nga personnellement namona nga zemi yango ya Luna te bon na retenir ka place oyo ke Luna aza na foyer ana foyer nga atuni pourquoi pas ntango azalaki na zemi alongoli yango te alobi te kuna azalaki na makambo ba carte sociale te eloko te akolongola yango te alobi mpe nani oyo fio nani oyo kombo na Bintu mpe ye mpe abotaki baluka sikoyo moto adeklare mwana mpo ye mpe azwa mokanda voilà donc situation eza vraiment très compliqué basekaka bato te na vi soki oza nango komona baninga mosusu pamba te peut-être yo ozwi na bopete me bato mosusu bazosouffrir nano peut-être yo ozwi yango na bopete me bato mosusu se pose beaucoup de questions bazala ata lokola yo bamona ata bolamu oyo ozomona yo ozwi eloko wana peut-être na bopete bato mosusu baza nango na ngolu wana oyo ozwi te tala lelo Barca azongi sans papier soki likambo wana eza ya solo Barcelone atie RK wapi atie ye wapi verdict ekwei Barca mama française afongoli sikoyo dossier wana sikoyo ya mwana ya Barca eza na bato ya service social alobi dossier wana sikoyo efo peut-être aza na mwa chance po ndenge ayaki koya na ye ya liboso na France aza na mwa bachance ebele ya babotole mwana te mpo aza nouvelle na poto il faut asala nano baintégration et tout mais azala kaka prudent mpo na Barca mpo dossier eza déjà ouvert parce que awa basurveillaka bana mingi baplacement abusif eza ebele baplacement eza ebele mpo ekotelaka bango service social mbongo ebele chaque année baplacement wana donc Barcelone azala prudente azala vraiment prudente par rapport ya mwana na ye ndenge kaka esalemaki mwana banda ya kolala na classe alobaki mama aza na azongaki Congo eza deja na mwa déséquilibre moke par rapport ya mwana baplacement abusif na poto ekomi tellement mingi ekojouer vraiment na faveur ya Barcelone te donc ndenge tooloba boye RK Barcelone Barca famille mobimba bakobi ba sans papier peut-être ndenge mobali na ye asa mesana na ye deja kozala na ye na mokanda te mais baza ba sans papier soki likambo wana eza ya solo na Barca mpe mokanda babotoli donc mpona bato baza na bamikanda bakantiki na bande koyoka likambo oyo bokeba mokanda mpe babotolaka to oza nango babotolaka mena a partir ya lisolo na mosusu abeti ya camarade na ye wana na oyo boyebaka ke mokanda babotolaka me ngai nayebi yango na droit babotolaka mokanda soki osali bacrime moko grave nayebi yango te na basystème oyo bango balobi oyo te me bango nde moto baza na baréalité na bango kuna bazovivre kuna peut-être fraude mpe ezofaire partie na bacondition oyo bakobotoli oyo mpe mokanda peut-être donc voilà un peu Barcelone nasir aotikala suki osala berere asali te oyo
bato mosusu mpe oyo balandi Barcelone naza sûr baosala esu baerreur te ya monene boye oyo Barcelone asali nde balobaka une femme bâtit sa maison mais elle est censée la renverse de ses propres mains. Mobali na yo abundani ye aza na mokanda te mabundani ke soki mwasi na ngai azwi ata mokanda ntango akoya loko aza na ye libumu ya bana akoki obotela nga bebe mosusu ngai na kozwa te na nsima mwana mwasi lolendo eleki ye wana a faire perdre bango chance na bango bazalaki nango soki likambo eza ya solo ya kozala vraiment na mokanda na mboka wana po RK bakenda kala bima beta ata tour mokuni Barcelone kuta betaki ata tour na Congo RK mokolo nini akobeta tour Barcelone yo pe yo kuta oyeka 6 mois obeti tu moninga depo akenda beta tour te me yo osali soki bokoma ata 10 ans na mokanda te soki likambo eza ya solo en tout cas eza pasi makasi bozwi chance na bino me boperdre yango lisusu bozongi suka na situation moko kaka irrégulière situation moko kaka ya pasi. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Tu as besoin d'une publicité, d'une promotion, d'une dédicace, n'hésite surtout pas de me contacter. Contactez-moi, on va bien parler, on fera une promotion de qualité. Même si tu as ta chaîne YouTube, tu ne sais pas comment tu peux monétiser, tu peux m'appeler, on va parler et je vais t'aider à bien monétiser ta chaîne YouTube. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye! Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.